toza na batémoignage na biso oyo topreparaki mpo tolobango lelo. Tofongola miso ya molimo, mato ya molimo, ekotela biso mpe topartage parole d'amour na bandeko na biso. Thème ya lelo comme titre, c'est la conférence du dimanche du 9 avril 2023. Thème ezali Nzambe atambusi Papa Eli Nzeza tour ya mokili mobimba pona ko restaurer royaume de David au Congo. Na répété, Nzambe atambusi Papa Eli Nzeza tour ya mokili mobimba pona ko restaurer royaume de David au Congo. Pona nini Nzambe azotambola na mwana na ye? Eza eloko na déclara onano o ezali page moko ya dans un premier temps to yoka audio oyo nga na déclaré ndenge na sali ba voyage spirituel. Epi azali kaka ye moko azali Nzambe. Alors yango wana ndenge papa alobaka na biso toujours, ndenge Nzambe alobaka na papa na biso ke bo totalaka papa na mosuni te. Parce que soki bato bazo kotala ye na mosuni bakoyeba te soki azali nani, mais totalaka ye na oyo azali na kati na ye. Soki tozo kotala ye na molimo to comprendre oyo afandi na kati ya papa Eli Nzeza. Parce que na kati ya papa Eli Nzeza nde Dieu le Père azali, Dieu le Fils azali et Dieu le Saint-Esprit. Alors bandeko nanga congolais, Papa Emmanuel David Eli Nzeza oyo tozo komona, oyo tomonaka, oyo uti koloba na biso sikoyo, azali nzoto physique ya Jésus-Christ. Tozo koloba na bino na ba révélation na biso, ezali Yesu oyo ya esprit. Yende mutu biso tomonaka na bandoto na biso, mais Yesu oyo ya physique oyo ya musuni eza oyo tozali na ye, oyo azolobela biso. Mais eza kaka Yesu moko wana, parce que ndenge tolobi na kati na ye ya esprit aza na kati. Baza bato mibale te, baza kaka mutu moko. Bato mibale te, bato misato te, kaka mutu moko wana, Yesu kaka moko wana, Nzambe kaka moko wana. Alors biso bana na ye ya royaume toyebi ke azali kaka toyebi ke Yesu oyo tozo komona ana ezali kaka ye moko physique, ye moko esprit. Yango wana Nzambe ayebisi biso soki omoni papa Eli Nzeza omoni Yesu Kristo ya esprit. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima, atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth, lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Koleke mapapu, masope mafuta, tokokisika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Toza na batémoignage na biso oyo topreparaki mpo tolobango lelo. Tofongola miso ya molimo, mato ya molimo, ekotela biso mpe topartage parole d'amour na bandeko na biso. Thème ya lelo comme titre, c'est la conférence du dimanche du 9 avril 2023. Thème ezali Nzambe atambusi Papa Eli Nzeza tour ya mokili mobimba pona ko restaurer royaume de David au Congo. Na répété, Nzambe atambusi Papa Eli Nzeza tour ya mokili mobimba pona ko restaurer royaume de David au Congo. Pona nini Nzambe azotambola na mwana na ye? Eza eloko na déclara onano o ezali page moko ya dans un premier temps
toyoka audio oyo nga na déclaré ndenge na sali ba voyage spirituel, ba voyage nocturne spirituel na kati ya mabele. Nzambe azotambusa nga malembe azotalisa nga ntango nazotambola ndenge wana. Ça c'est son instrument. Yende azosala musala na ye. Yende aza ndako na ye oyo azoloba na bino Emmanuel. Aza tabernacle, aza sanctuaire, azali esprit créateur. Yende asalaki musala, aye kosala so musala, azongisa mabele na forme originale. Alongola salite oyo Satana atie na mabele. Yango nomoni Emmanuel azobeta ba tour mondial. Oyo toyoka yango na mutu moko te. Ozomona soki moto asayoka yango likambo te eza mapambole na ye biso toyoki yango te. Ozomona yango na tozoloba lelo nazotia audio oyo ezali message oyo ngai na publier ndenge na beti batu na mokili na bamboko papa na ngai ngaki natambola bamboka wana eza na ntina. Pona nini Nzambe azo restaurer mabele? Pona nini Nzambe azali kobeta tour na ba pays nyonso? Pona nini Nzambe alobi elinzeza kende kofanda na Congo libela? Ezali po nzoto na ye fanda ye moko pe Nzambe azala na kati ya nzoto na ye. Asala musala na ye. Kembo na Yesu. Omoni toko yoka audio oyo eza déjà na YouTube na lancer yango kaka lelo na siba 30 minutes avant to lancer yango na nde nazo tia na micro na ngai awa to landa yango to yoka yango na sima na kotanga peut-être ba prophétie mibale oyo se to yoki après ba témoin ba koya koloba poto yoka esengo oyo mwana na biso chantre ayembi nzembo wana to vivre yango. Est-ce que tango ye ayembi yango est-ce que ayebaki likamne na koyoka lelo? Ayebaki te. Donc nyonso eza na pa ya Nzambe oyo tu tozosala na esengo oyo bana Nzambe bayembi bachantre. Na félicité lisusu bachantre mpona soki seki te mpona koremercie bino na remercie bachantre, na remercie mpe oyo baye lisusu bainvite na biso bapaster na biso tout ça oyo mpe bazokolanda na libanda na ndenge nyonso. Na remercie bino kembo bénédiction Nzambe za na kati na bino. Tokene pa musika mingi te tozotia nani message oyo na bombelaki bino pona yebisa bino toyoka yango. Merci Père de l'éternité. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu Père souverain à qui nous donne toute notre confiance. Ozali Nzambe oyo azali la victoire. Oyo azali nyonso na manso na mokili. Oyo ezali yo moko sentinelle ya mokili. Ozali El Shaddai, le Dieu d'Israël, qui est Emmanuel. Ozali Emmanuel, na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth oyo ayaki. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un nom mystérieux. Un nom grand, un nom mystérieux, que nous vivons en puissance de la divinité. Le premier, le Dieu vient. Le commencement, qui est la vie. Le commencement, qui est la fin. Au nom puissant de celui qui est merveilleux Dieu, qui nous a aimés depuis le commencement. Avant que le monde existe, tu as déjà existé, quand tu es le commencement. Tu es venu de la passion du Père de l'éternité. Tu es Dieu. El Shaddai, Emmanuel, Eden, au nom de Jésus-Christ. Papa na biso, osalisi mwana na yo, tour ya mokili. Mokili oyo ebeba. Mokili oyo eningana. Oyo diabolo asekwe moyini Satan. Asekwe na lulenge yali. Me mokili ezalaki toujours na kati ya motema na yo. Me Nzambe osalisika tour ya mokili oyo bengi Emmanuel Eden. Osalisi tour na mokili po azala témoin. Mokili mona ndenge mokili ebebi.
Oh Seigneur, namikolo eleki Nzambe, otalisaki nga na mboka ya bamindele. Bamindele oyo baza mindele makasi, oyo baza mindele lokola mindele misusu tomonaka te. Mindele moko eleve na bacouleur na banzoto na bango. Okomisaki nga ti na bavile na bango. Natali ndenge bazali, natali ndenge bazotambola, ndenge baza komonisama. Namoni mpe quelque noir, mais banoir baza séparé. Bazozalaka mibale, bapolisier mibale. Ozomona mindele moko neti bazoloba te, mais baza koloba. Neti bazosala te, mais baza kosala. Bamosusu bafandi na babulu ya meto, mais baza kosala. Race moko compliqué. Nazotala kaka. Naza kovisite bango. Naza komona ndenge bazali. Naki komona mindele misusu. Baza kotraverse balabala. Nateli bamakolo na bango. Nateli banzoto na bango. Vimba na kati ya mikuwa. Lokola baza batuti. Na bi oyo mindele ya ndenge nini. Nzote vimba na mikuwa. Neti bachaye mo bakoto na kati ya mikuwa. Na lubino. Oyo baza susu batute. Oyo baza su normalité. Oyo batu ndenge nini. Banoir pe oyo bazali kuna. Bamesani na ndenge wana. Bamitia bazali banoir. Mais bazali séparés. Racisme etonda mokili. Merci Seigneur Père de gloire. Oyo komema ngai. Na kote ya mindele mususu. Oyo basangani. Bazosala makambo na bango sukulisi. Bazosala makambo na bango na ndenge. Na basena ya babiro. Na basena ya racia. Na basena ya ndenge. Baza kovivre na racisme. Bato mususu bazoyeba te. Baza na babiro bakotaka. Ba mususu bakotaka te. Olongoli ngai kuna. Omemi ngai. Na mboka ya barabe. Na moni barabe kuna. Bango na bango balingani. Bango na bango bazotambola. Bango na bango basakanaka. Bango na bango basala po balingi. Baza komimone sama. Mais nazomona barasi ya mokili esangani te. Nazomona barasi esangani te. Bato bazali kaka séparé. Na barasi na mokili séparé. Oh Seigneur Père de gloire. Ezali yo Nzambe. Ezali Nzambe olingaki mokili ezala boye. Olingaki mokili monisama boye. Oya na tamasuka. Tokomi na tamasuka. Na continue visite na nga oyo meminga na mokele. Meminga ti na kote ya Somalie. Na batinel na se ya bamabulu. Kuna moni ba rebelle noir. Ba rebelle baza partout. Baza komimoni sama. Baza kolinga kaka bitumbe zala. Tendance ezali kaka guerre fezala. Tendance ezali revanche fezala. Tendance mususu ezali te. Mokile komi pauvreté. Na Somalie pauvreté koti. Po tendance kaka guerre fezala. Tendance ke bango fo ba régner. Tendance mindele bazosala injustice. Tendance ezala kaka ya mabe. Omemi ngai wana. Olongoli ngai wana. Omemi ngai na mokili wapi. Omemi ngai esika batusi bazali na Congo. Kuna epai domination ekota. Kuna epai olakisaki nga 43e bataillon. 43e bataillon rwandais. Oyo envahir Congo mobimba. Ekoti na système rwandais. Bazosala oyo balingi. Bakotisi système na mituna mitema ya bakongolais. Bakotisi empoisonnement na kindoki na bakongolais. Eloko nyonso na Congo ekoti sorcellerique. Ekoti démoniaque. 43e bataillon rwandais. Eye ko boma. Eye ko détruire mokili na Congo. Le pays qui est le pays élevé, le pays riche mondial. Jalousie ya mokili.
ekoti na kati ya Congo. Bakongolais balati jalousie. Bango na bango balinga lisusu te. Batondi na zuwa. Miteme ekomi moto. Miteme ekomi kaka aboma lelo ya avivre, asurvivre. Bondoki ekoti. Na babali fo balangwa. Lokola kaka bakufa bazala susu te. Kuna 43e bataillon ya Barwandais ye kokota. Oyo bakonzi ya kala ya Congo tokoloba kombo te. Oyo bakotaki na kindumba ya malédiction ya Congo. Na kindumba. Bakonzi bakoti na kindumba. Bakonzi ba bali. Mboka etikali vide. Barwandais balokaki yango deja. Baye kotala frontiere za vide. Tikato botola bango mboka oyo. Bazwi lisusu mokonzi, bazwi lisusu rebelle congolais. Oyo azalaki na kindumba lisusu makasi. Sula, bakamati ye po ye aya kobebisa po aza poison. Batie ye na Congo mokonzi. Po bango moko badetruire na Congo. Baye kotia ye pe babomi ye. Bango moko bazwi position. Plus des années passées. Oyo ezomonisa ma Congo ezali na kati ya 43e bataillon rwandais. Tozomona bakonzi wana baza na Congo. Ils sont des Congolais. Non, ils ne sont pas des Congolais. Papa nanga lakisi ngai. Alobi le président du Congo. Akali Paul Kagame. Yenda dirijaka Congo. Ekota na kati ya misisa ya mukili ya Rwanda. Okei na Kigali. Okokuta richesse. Okokota plenitude ya malamu. Batu bazo vivre na Kembo. Nyonso pasi ya Congo. Esali bango bakoma boye. Babomi bana. Pona kozwa richesse. Ba utiliser bana. Pona kozwa richesse. Mais nyonso tu. Esali kaka pona motema enyinde komi mwindu. Bolingo ezali susu na mokilite. Basali ya Nzambe bazali wapi? Basali ya Nzambe basalaka nini? Eloko nini basalaka? Bakoti na système ya 43e bataillon rwandais. Ba renverser régime. Ti lelo système ezali rwandais. Ti lelo système ezali 43e bataillon. Ekoti na magie catholique. Mindele bakomi koya na Congo. Mindele wana baza na systeme ya bapapa ya mindele. Bakonzi na biso bakoti na corruption wana. Bakoti na kati ya démoniaque système 43e bataillon. Parce que Rwandais, Paul Kagame amonanaki azala leader africain na côté Afrique centrale. Ndenge Mobutu azalaki, ndenge atekaki mboka. Ndenge atekaki balumumba, ndenge abomaki bakasavubu, ndenge atekaki nyonso ekokaki basala. Ndenge bomi, ndenge atie corruption, ndenge atie système ya miziki. Miziki ezali corruption, miziki ezali système ya 43e bataillon. Pona nini bayembaka miziki ya Nzambe te? Pona nini bakoti na miziki ya mokili? Po ezali 43e bataillon rwandais. Oh papa na ngai, ozotamwisanga na mokili. Esuki wana te, omemi nga na Brésil. Kuna na kokuta bandeko na biso. Bakoma ba musicien. Bapetaka miziki na butu. Bazwaka ba pourboire. Na butu wana na bango moko ba Brésilien. Vie ezali malamu te. Epepa. Ti na batongo balali lali bapongi. Po bazela butu. Basala lisusu. Kopeta miziki ya barabara. Po bazwa ba pourboire. Peuple Israël batelengani na butu, batelengani na Brésil, Amérique latine, batelengani partout, bakomi esclaves na bapoto, babosani biloko bakendelaki na poto, bake kokota na makambo mususu, bake kokota na banzela oyo bakotaka te, bake kokota na bachekula, bake kokota na muyibi ya mbongo, bake kokota na muyibi ya koboma mabala ya batu, bake kokota na muyibi kokotisa bamarie na baprison, po bango batikala na basi na bango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, esuki wana te,
Mouki les allait envahir. Mouki les allait envahir par le 43e bataillon. Papa nazo le na yo. Ko lelo la kisenga le susu mingi. Oyo na koloba. Pona sambela. Pona lukelungi na yo. Oyo tindi Emmanuel libela. Ozo gisi yake no kufanda na Congo. Libela forever. Oyo Bible za koloba. Na Jean 14, 16. Na kotinde la bino le deuxième consolateur. Aya kofanda na bino seko. Oyo yo papa lobaki na ngai. Bolingo na yo ezali kuna na mabele seko. Ya mwana nzambe. Olobi, je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité. Na longwe wana nzambe. Na lobi kaka muke. Ozola kisanga ebele. Omeminga sikoyo. Lelo oyo. Omonisi ngai na Ethiopian. Na keko mona hypocrisie ya ba Ethiopian. Na ba mama Ethiopian basi. Baza kotambola na balabala kindumba smoko ya soin. Kindumba lokola kindumba te. Na bano abandi ko sala. Babandi ko tambola na balabala. Babandi ko luka. Babandi ko luka vina bango na balabala. Na kotambola. Na zomona banzela. Ekomi compliqué. Banzela c'est le sous na contrôle te. Baminda ba faire de position dans son contrôle te. Pour 43e bataillon et bloqué Congo. Congo est source intéressable de toutes les connaissances dans mon kili. Le pays privilège, là où Adam et Ève étaient venus, là où se trouvait le jardin d'Éden, je suis le preuve, je suis le témoin de mon père que j'ai manifesté à voir le jardin d'Éden. Mon père l'a fait un tour, je fais un tour. Le jardin d'Éden, il n'y a pas seulement qu'il y a devant la forêt, mais il y a aussi dans des montagnes blanches, des montagnes de gloire, comme à Kivu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des eaux potentielles de rivières remplies là-dedans de richesses. Ô Seigneur, Père de gloire. À Bas-Congo, il n'y a que des richesses en or, là où se trouve le noyau de Dieu au ciel, dans le monde. Là où se trouve la centralisation de Dieu en haut, le noyau spirituel de Dieu qui se voit des Bas-Congo en haut et sur la terre de vivants. Merci Seigneur, Père de gloire. O memingai lisusu, o lakisinga na mboka na ngai. Lelo na moni basheke, na moni bandaku ya Congo na ville, ebeba bukana, ba construction basali ya désordre, ba construction bukana na fondation, bazo sala presse pour na prestige na bango. Il y a 43e bataille, c'est envahir l'esprit mental ya Congo, et envahir Congo mobimba. Contrôle les ailes suscités. Et si quand Dieu sont les cas, na ba building ba shege ba tonda, baza ko boka mabanga, na zalaki na mwana ya muke, na bandi ko bomba mwana wana. Ba mabanga zo lekela ngai, na bibo peta na mabanga, me bo peta mwana innocent oyote, azali innocent. Pona nini bozo beta mwana mabanga, na bandi ko luka nzela ya ko bomba ma. Nazomona banzele bukana bandako ya minene na kati eza désordre okomona mwana libanda eza kitoko me na kati bukana mabulu ndenge papa olakisaki ngai olobi soki okoti na ndako oyo oyo eza na mabulu okobima te. Diabolo afonsa 43e bataillon etonda na Congo matalema eza kobeba. Pensez à Congolais, Ezaka Kamboko, Ezali Mabe, Ezali Kotiwe, Ezali Ko neutraliser. Satan a tondi. Je déclare la vérité, rien que la vérité. Papa n'a pas de sangaye. Na koki koloba li susu mingite. Na mona ki pena envahissement total. Oyo mboka na biso. Bana oyo boboti na kindumba. Kindumba et produire les bombes de retardement. Tout ça est venu à cause des autorités congolaises associées avec le Rwandais et le Blanc. Alléluia. Et ceux qui ont été,
Lelo papa nanga atambuse ngai lisusu. Atambuse ngai wapi? Na Thaïlande. Kuna na Thaïlande nako ukota na ba restaurant. Na bakacha ba restaurant na système ya nyoka. Biloko na mona ba restaurant biloko babenga ya mai. Ba poisson ya rivière ya mer ba jana ndege wana. Mais na ba poisson wana nyoka zali na kati oyo baza kobenga dragon. Système nyonso etondi dragon. Na bimi na banotambola na bavile nazomona système ya dragon, système ya nyoka eza na batio ezoleka nazomona bamituka, système ezotambola ya dragon. Donc Satana asa encercle mokili oyo atia système ya 43 bataillon na kati ya mitema ya bato na bamboka. Soki tozoloba 43e bataillon rwandais parce que Rwandais ake kolata yango nde aye kokotisa na kati ya Afrique au nom de Jésus mpona mbongo mpona koboma baninga na ye bandombe banoir mpona racisme ya bamindele. Mais na moni na Thaïlande même chose na niveau ya Chine, même chose na bamboka oyo lokola bachine bawapi na basystème ya race wana baza toujours kovivre na hypocrisie ya kokosa bato na bacommerce. Baza kobimisa biloko mosusu na senza biloko mosusu ezobombama oyo bazoteka ya bango moko eza ndenge mosusu oyo ezobima à l'étranger eza makambo mosusu. Oh Seigneur, Père de gloire, Père de gloire, mokili eza kopepa, mokili ozotambusa mona na yo nazomona ba divergence ndenge injustice ezotambola na mokili ya mwana papa na biso. Nasengi yo bolimbisi, nasengi yo ozongisa contrôle ya mokili au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de celui qui est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu vivant El Shaddai. Nasengi yo ozongisa ocha contrôle ndenge wuta koyebisa biso Emmanuel azwi contrôle ya mokili mobimba oyo azali Juda. Pe règne ya Jésus-Christ de Nazareth pe ezali règne ya solo ekokokisama na mokili mobimba na les 4 coins du monde. Bato nyonso bakovivre autorité royale ya Jésus-Christ oyo ewuti na Israël. Nalingi naloba lisusu papa na nga atambusaki ngai ntango na bani ministère oyo kolakisa nga Israël eya ndenge nini, Israël emonisamaki ndenge nini. Papa na nga banda kokotisa nga classe ya Israël na premier cristal théologien kuna nde nake kodécouvrir Israël. Papa na nga alobi qu'est-ce que l'Israël ye moko arépondre alobi Israël ezali peuple noir, peuple bantou na kati ya Afrique centrale nde wana ezali d'origine Israël. Papa na nga alobi eza na 2 tribus ya Israël na ezalaki disparu, mais tribu ya Juda emonanaki na Congo. C'est ça l'Israël royal ya Nzambe oyo ezali Juda. Yango wana bandeko na ngai nde nayebisi bino lelo papa na ngai aza kokota na kati na ngai, aza kolakisa ngai, aza komonisa ngai, azolakisa ngai Nzambe ayaki na Congo. Mais na Congo babenganaki ye, na Congo balingaki ye te. Étoile du ciel oyo ezala kolakisa bana Israël ebimaka. Étoile wana eye kozonga ntango papa na nga akotisi nga na Yesu, ntango na se convertir en Jésus-Christ na 2008 nde étoile du ciel ezongaki. Papa na nga asalisaki nga visite ya étoile du ciel. Étoile du ciel ekitelanga en présence physique et spirituelle. Namoni mwinda ya monene eza pembe lumière lumineuse ekiti mabele epai nazalaki ezolanda nga ndenge nazotambusa motuka ti ezongi na likolo na vitesse ya en un clin d'œil, na vitesse moko lokola étoile filante wana ezali étoile de la vérité oyo elakisaki les 3 mages na naissance ya papa na nga Jésus-Christ de Nazareth. Étoile wana esezongi ekoti na kati ya Emmanuel. Étoile wana ezali ye moko Emmanuel. Yango na bandeko na biso lere ekoki papa na nga lobi Emmanuel
akena Congo libela forever de yango wana na nya yebisa bino koyaya Emmanuel mokile koningana mokile ko bouger règne à Jésus-Christ et c'est kokitami moko ta kolonga yango moko ta ko dissoudre yango moko ta ko salo ya lingi onzambe oya biso azali nyonso na mokile papa na ngai alobi tokota na bolingo ya Emmanuel oyo azali papa Elinzeza oyo ye atindi comme le oint de l'Éternel na mabele oyo ye atie comme roi ya mabele nazali stationné positionné na Congo ye azali pe na papa na ye oyo tozobenga Jésus-Christ de Nazareth oyo azali le commencement et la vie, le commencement qui est la fin. Azali le premier, le dernier, alpha et l'oméga. Papa nanga alobi. To yeba sikoyo. E ngai Emmanuel. Papa nanga sa songi singa na Congo. Tango abimisa kinga na Congo. To le Bible, tango nzamba zaraki na Congo. Congo elinga kiete. Masumu elekaki. Mama kama miziki ya balabala nyonso ezalaki mabe politique ezalaki mabe mais papa nanga amoni mboka ekufi makasi ebebi makasi papa nanga aza na nzela papa nanga azozonga mais aza kozonga na mwana na ye Emmanuel yango wana papa lobi ngai moko nazoloba na mwana na ngai Emmanuel ngai nazokende na Congo forever na utiliser mot forever pona nini na utiliser forever na kati ya révélation na ngai forever ezali mot anglais oyo ezoloba na biso libela mais kaka mwana oyo nasololaki na ye mpona aloba na ye nazokende Congo libela mpe kaka mwana wana nde nasololaki na ye ntango mpe nazoloba na bimi na fami na ngai fami na ngai Congo na bimi na Congo bolingi ngai te bo maltraité ngai bo nyokoli ngai bozoyeba te ngai nde nasala likolo pe mabele nabimaki nakoma mutu ya pusupusu mutu ya pulu nakoma lokola mutu ya liboma me naponaki lisusu bamboka ya mindele oyo ngai nalingaki nakende mpo nasalisa mpe mokili na ngai mpo mokili esalami kaka na nzambe moko ezala na bandele ezala na barasi nyonso esalami kaka na nzambe moko oyo apesaka souffle Jésus-Christ de Nazareth soki bino lelo bolingi koyoka kombo ya Jésus te ubia ya Yesu te bolingi bakombo na bino me biso toye na ndenge papa abengeli biso na ndenge ya verite papa na nga alobaki na nga Jésus est né moi Yesu abotamaki moto mwindo me nzambe asalaka te lisansi na ye esika ngakende po azali omniprésent azali hors création nzambe akokozala mondele akokozala mwindo akokozala pembe akokozala oyo ye alingi me nzambe amiponisamaki komonisama na Congo na kati ya pa Congo amibonisami na Congo mpona arene na Congo asali makambo nyonso création nyonso esalemi na kati ya Israel po bolingo na ye eza na kati ya Israel nzambe asali nyonso na kati ya Congo oyo eza Israel lelo bachange forme ya Congo bachange yango ekomi Israel Moyen-Orient epai bamindele bakazalia bazali epai baturki bazali baekolo misusu ya pembe yango na nzambe azongi na Apocalypse 3:9 nzambe alobi bono baza bamater na basynagogue baza kokosa me naza koyebisa bino na kotanga verse wana bana nakomela yango fin nango nazotanga verse wana sikoyo naza kotanga yango naza kotanga Apocalypse 3 verset 9
Nzambe aza koloba au nom de Jésus-Christ. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Wana zolobana Israël na ye. Nenga lobaki na mwana na ye Elinzeza. C'est à toi. Alobi liboso, la pierre angulaire au sommet d'une montagne. C'est toi, Israël. Elle a dit, c'est moi, Elinzeza, Moussapi. La pierre au sommet d'une montagne. La pierre angulaire. C'est toi, Israël. Il y a un peu de Congo est d'origine israélite, noir, peuple noir, peuple bantou. Boninga te, Nzambe a été restauré. Je reviendrai pour restaurer la tente de David. Yes, restaurer la tente. Aye ko restaurer ba noir nyoko ya mokili mobimba, bazwa privilège Nzambe na likolo ya ba mindele. Nzambe tanga ponaki Jacob, asalela ye hôtel. Nzambe alobaki na Jacob, salela na hôtel. Jacob tanga sala hôtel, ayebisi bana Israël, botika ba nzambe ya l'étranger. Ndenge moko Emmanuel, David, Elinzeza, voilà, peuple israélite, congolais, africain, l'Afrique centrale. Azolo bana bino, Emmanuel, David. Totika banzambe ya ba étranger oyo tokotisi na kati ya Congo oyo epesi biso trouble oyo ekosi paye zongi na mabele na se ya mabele vrenzela biso tokoza kolanda ezali nzela oyo Jésus-Christ aye na kimbangu aye pe na Emmanuel David Elinzeza kokende na Congo na kati ya révélation. Papa Simo Kimba mazo ya mangana mama mwelo. Papa Simo Kimba mapesa un message. Yende mutakoti sekinga na Yesu. Yé motaliboso na monaki. Abimeli avec la gloire de Dieu. Gloire, gloire na gloire. Na tuniye. Elo oneni yo sala. Pokoma na nguya ya boye. A répondre ngai na kotise ki mission oyo mapesa ki ngai na Nzambe. Na se motema na lobi donc oyo koloba na ngai ke ngai pe na kopisa mission na za nango le place wana na lobaki na motema le a disparaître pe alobi na pesa ba congolais sango congolais nyonso ni papa Kimba lobi maloba oyo ya pesa ki biso to sala maloba wana to respecter maloba oyo yel pesa ki ava azonga. Papa Simo Kimba alobi na ngai lisusu yebisaka bango makambo bazo yebisa yo kobombaka te. Pe nazalaka na Papa Simo Kimba ntango nyonso. Pe na ye komona ye liboso ya ndako na ye na veranda. Bilamba ezongala avec gloire atenami na esengo. Pe na bane eleki Jésus-Christ de Nazareth oyo ayaki mpe na nzela ya kimbangu alobi nanga lata robe oyo ya kimbangu nabi na kolata ndenge nini lata yango nazwi robe ya kimbangu na lati na barevelation na ngai mingi na mimonaka ke naza na robe ya kimbangu tina lelo yango na bandeko na ngai bol abandonne banzambe ya baétranger oyo bokokozwa badiplôme théologique na bamindele papa na ngai Jésus-Christ oyo bolingi koyoka komba Jésus te bolingi naloba Yehoshua mais papa na ngai ayeleli ngai kombo ya zobengela ngai Emmanuel atuninga kombo ya Nzambe eza nini Emmanuel Dieu avec nous oyo eza na même Bible
alobi aye na Bible oyo bino botanga kaya ye na Bible na ye. Même Bible meza na KBT. Les choses qui ont été réservées pour la fin du temps. Yamona papa yoko pesa biso ba secret wana. Nakola kisa yo alobi nakola biso ba secret ya likolo na ya mabele. Yamona tozo vivre yango bande kona ngai na Yesu nazo pesa conseil. Tango ekoki ba mususu bakokoma ba traînard na mabele bakopola lokola bambisi epoli ikouta na moto yangona tozolo ba l'air yango boyamba Emmanuel le roi de Dieu tozala ba témoignage ebele na mona ka likole efungwa makana moni papa na ngazola tanga montre azolo balanga tango ekoki ya en plein d'ailleurs oyo mokili nyonso ko changer pour na règne ya Jésus Christ azali Yesu règne wana ekomonisa na le 4 coins ya mokili mobimba papa na ngalobi bolinga te Emmanuel aye ko sauver papa na ngalobi na kotisi yo na mitema ya bato osala musala na ngai na kotaka na mitema na bino bomonaka Emmanuel ndenge bato bamonaka papa Simon Kimbangu bomonaka ngai bomonaka ngai naza na kati na bino ezala na moi ezala na bo spirituellement physique life mais nanu bosili kovivre ngai te bokomona susu ya mingi koloba bato bakufa bakotémoigne Emmanuel David Elizeza nazoyebisa bino nakomaka na esika ezali la mort na kuna na se nakomaka na likolo jusqu'à 7e ciel nakoki kokende ndenge na lingi yango na papa na nga mission alobi mema peuple na ngai na 6e ciel mpona kolakisa ke biso bajida nzambe aza likolo biso tolandi ye congolais bozo komiyeba te ke tozali na makila ya David mpe toza na makila ya Nzambe nakanisi topemi wana jardin d'Eden ezalaki na Congo ese nalobi yango deja yango wana tozozongisa jardin d'Eden ekozonga ndenge ezalaki richesse ya Congo ekozonga komba kolesa mokili mobimba Congo ye moko azali Nzambe nakanisi topemi wana lelo na kombo na Yesu lisusu tobeleli tolobi amen. 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 Hallelujah. Jembo na Yesu. Jembo na Yesu. Moni papa eli alobi. Hallelujah. 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 Makanisi. Hallelujah. Hallelujah. Nakanisi tolandi yango malamu, n'est-ce pas non? Amen, papa. Sa Majesté. Amen, Amen. papa. Amen, Sa Majesté. Amen, Père, Sa Majesté. Très, très bien. Malamu, papa. Merci, papa. Ezali énergie potentielle ebimaki ntango nazoloba. Omoni tokolala pongi malamu lisusu te ti tokosimba drapeau ya Israël oyo ya sika oyo euta likolo. Nde peuple congolais akopema akosepela bokozwa bavakansi na bamboka nyonso bolingi na mabele na bino moko ya Israël bokoyebaki bino boza bankolo mokili lelo omona ye nayebisa bino ntango nazoyoka audio oyo soki mokili eza na pasi paske Congo eza na pasi mokili mpe ekobonga soki Congo mpe ebungi pona nini papa na nga tini nga nasala prospection ya bapays nyonso na monde na nasilisi bapays nyonso tu te tozokende yango malemi na bana oyebisaka bino bamboka nazokende pona nini Nzambe azosala prospection mpona yebi ke question na mpe eza kozela ngai ozomona donc Nzambe alobaki na biso Emmanuel azwi contrôle ya likambo nyonso na mabele Juda en haut, la main de Juda est en haut. Nous ne parlons pas n'importe quel plan, mais nous parlons le plan de la vérité, ainsi dit l'Éternel. Nous parlons le plan de la vérité. Le plan Oezali Boulingo ya Nzambe. Plan Oezana Lukutati. Plan Oeza ya solo. Nakope Sabino tan solo. Yo y Alexa Batoubalerne, mais naïm Sabino. Tout ce que je parle, ça a déjà réussi. Et kokisami na lobela bino le kamba drapeau noir na likolo
matanga ekozala tomoni bamatanga ndenge ezoleka tolobi likama musike tomoni bato ndenge bazokufa moto kaka tata akei motema pasi akei tozovivre yango eza bamusike nde ezopike bato ozomona tozokoma na niveau ya nucléaire me nzambe akoyoka mawa tokoma na niveau wana te so tokomi na niveau ya nucléaire eza mabe mingi ndenge namonaki événement nucléaire eza mabe nayebisa bino eza mabe elo mosusu na lobi te mpo eza nango ebele bamboka na visite même ti na Corée du Nord na Corée du Nord nakoti ti na sa mabele nazomona ndenge batie banucléaire na sa mabele bazela kaka eyinda mpo baboma mokili mobimba baboma liboso Amerike ozomona wana eza plan na bango ya moto eza nzambe te plan nzambe yango ekokisamaka oyo bato ekokisamaka te nde yango nomoni totali bonne nouvelle tochange mitema na biso lelo sikoyo tozokota na série ya batémoignage tozokota na série ya batémoignage oyo tokoloba liboso témoignage ya liboso nange nayeba soki mwana na biso ya mwasi Lidi moto azali nange nayeba pe papa apôtre Robert ozali Oui, papa nazali. Preparaka yo moto ya liboso ozoloba epuis nalingi nayeba oui mama na biso mama représentant juge Deborah azali ye mpe aza na témoignage ya kopesa biso toza mpe na ndeko na biso aza na Congo na papa Gracia soki akozala disponible akopesa biso mpe témoignage na ye nani lisusu esengelaki apesa biso témoignage mpo toza na ordre quand même nani lisusu esengelaki apesa biso témoignage à part oyo nalobi c'était qui encore? Maman Bijou, papa. Maman Bijou, voilà. Merci beaucoup, ma fille. Bon, sans rien retarder, Tokobana, na papa na biso, gouverneur apôtre Robert Kombo, après ça, biso témoignage à Kitoko. Témoignage on a pe aya kolobango pe na langue anglaise plus tard, to publier en. Merci papa Nangai, le micro est devant toi. Merci papa pour nos personnages de l'Oba. Merci en tout cas mingi papa. Shalom nabana royaume nyoso. Bana ya papa na biso Emmanuel David Nzeza bazo kolanda biso na moment ya sikoyo. Shalom shalom shalom. Shalom, shalom, papa gouverneur. Shalom, Shalom, Emmanuel. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ngai kombo na ngai Robert Kombo. Nazali mwana ya papa na biso Emmanuel David Nzeza na kati ya royaume. Nazwaki ndoto oyo ezalaki mardi oyo tokoleka le 4 vers 5h44 ya tongo. Alors na ndoto yango nazalaki na ndako moko place na pasaki nuit na ngai. Alors tant na bimaki na tongo na bimi na libanda ya ndako yango nde na kuta na papa Emmanuel David Nzeza na libanda. Alors tant papa eli amoni ngai to solo na yemo muke après bisi ngai zelanga awa na solana na batu na mutu moko azaki liboso na biso wana. Nde sikoyo tango na tali na moni papa akei kofanda na kiti moko ezalaki à peu près na rôle bata 10 mètres à partir ya place na telemaki. Sikoyo na kiti yango sikoyo mwasi moko pa fanda ki na kiti yango mais mwasi fanda ki ezalaka kiti kiti moko mais mwasi fanda ki na mupanzi moko nde papa aye afandi pe na mupana aye kofanda pe na même kiti na mupanzi mususu wana. Alors sikoyo nga na tele nazo kotala kaka tango papa fandi wana subitement bato bazalaki ebele tout autour na biso wana tango bamoni papa ye kofanda bango nyonso baye kofanda basali cercle autour ya papa. Alors bango nyonso basali cercle ezalaki à peu près entre 30 à 50 personnes basali cercle wana bango nyonso bafandi batelemi wana nde sikoyo na remarke sikoyo bato yango en tout cas ezalaki bakomi misusu bakomaki milai mpenza.
Alors, dans un otala, ezalaki penza nini mo kitoko, image mo kitoko quand ba forme au cercle mo salaki. Siko na tali na sima na sima bato baki na liboso, mais nazo mona bato baki na sima, bazaki milai koleka bato baki na liboso. Ne nazo otala bato baki na sima wana, na remarquaki au moins une affaire de 4 personnes balataki ba robe ya pembe ya milai. Alors na motema na no est-ce qu'on a baza ba ange te? Alors batelemi so na mbala moko sikoyo place nga na telemaki wana na yipe na bato so batelemi pembe na ngai. Nde mbala moko sikoyo bato oyo bazaki na papa bakomi koyemba nzembo. Bakomi koyemba nzembo moko mais nzembo ngo temba ngo na royaume te. Parce que en tout cas na reconnaître ki nzembo ngo te. Bakomi koyemba mezela ki nzembo mo penza kitoko. Kitoko makasi. Mbala moko penga pe na ni koyemba ngo nzembo ngo na bato o bazaki pembe na nga bango pe bakomi koyemba nzembo ngo. Tubandi koyemba toyembi. Allez, sikoyo garçon mo azaki pembeni na nga na gauche na ngai. Azaki neti ya métis. Siko alobi na nga commentaire moko boye na sepelaki na ngote. Mbala moko na sene na gronde après akimi. Tant akimi wana boye, eleki siko un petit moment nde bato nyonso baye kopanzana oyo bazaki tout autour ya papa. Siko tant bato na panzani bakeke na liboso eki na ngona neti na libanda mais liboso ya parcelle moko boye. Ya ndako moko boye. Nde siko tant na tena mopanzi na ngai ya droite, ne komona camarade na ngai moko tokola na ye ensemble na bomwana totangaka na ye na internat azalaka pe chantre na biso na kati ya chorale onga na ne koyemba. En tout cas na se rappelaka azalaka na voix moko kitoko makasi ye garçon ngo. Alors souvent ça azalaki so ayembi. En tout cas ebande ko epate bato na kati ya église quoi auto zalaka place ozalaka. Alors si quoi aye atremi pembeni na ngai alobi na ngai lakisa ngai ye nga na tali boye alobi na ngai lakisa ngai ye na comprendre que alobi na ngai na lakisa ye papa Elinzeza sikoyo tant loba bato bazaki dispersé na mane ko retrouver sous papa te nde na tali na liboso mire moko ezalaki na liboso na en face na nga à peu près na ko ba mi mata ba 30 mètres ne mire moko ezalaki lupango moko mosusu. Et puis, place on dirait na Kinshasa, parce que on dirait na Pototé. Alors, si vous papa tenait qui bosso ya Mirango, ils presque contre Mirango, n'étant na taille na repéré papa, si papa tinga boye. Asenga sinebo yaka. Maman na ibisi garçon ngo to zalaki na ye, un camarade na ngana bi taille wana na moni tokei ne pas na ye. Nde tokei c'est papa zalaki. Alors, tant on pas papa Eli azalaki na siko na présenter camarade ango na papa Eli na ibisi papa Eli ki papa tala oyo camarade na komo na mpongo londa ezali pena vraiment ya garçon ango. Alors na ibisi komo na mpongo londa. Alors tala ibisi ndengwana liboso papa azali anomona neti muke maman na mon papa neti avimbi akomi moi castar azui siko garçon ngo asimie na chemise boye na boye parce que garçon ça elle a été chemise à pembe malmo ba tomboli boye a déposer na côté droit na ye. Alors ce garçon a quitté na mabele nde siko na moté na d'abord si tu fallait na présenter papa et pas ya garçon ngo nde na siko camarade ngo na bi oyo ozomona oyo azali prophète Eli. Nezali prophète Eli oyo totangaka na Bible eza ye ozomona. Après na yebisi lisusu kaka ye moko Yesu oyo tomona oyo toyebi totangaka na Bible kaka ye yo. Après na ko ajouter lisusu kaka ye Nzambe. Alors tant na yebisi na lobi kaka ye Nzambe mbala moko na lamuki na pongi. Alors révélation na ngisila kindingi wana et c'est là qui place wana. Alors ce qui n'a pas kolobelo eloko moko pona makambo oyo na koloba boye na ko s'adresser plus na bandeko na ba congolais oyaka bandeko na ba congolais oyaka toka mwakate peto lutakate na ba témoignage oyo biso bana ya royaume tozali ko pesa bino po ezali ko wuta epa ya yemo papa na biso Emmanuel David Elinzeza o azali Nzambe.
tangu nzambe alobaka na papa na biso ke na kutiango na mitema ya bakongolais mpona batémoigne yo alingai koloba nini to comprendre ke nzambe alingai koloba na biso bakongolais ke ye moko nzambe akotiaka akopesaka biso bakongolais barévélation mpe bavision mpona koconfirme na biso ke makambo oyo papa Eli nzeza papa Eli David papa Emmanuel David Eli nzeza alobaka na biso ezali ya solo yango na tozozwa barévélation na barévélation na bandoto nyonso oyo alors biso toyebi ke ndenge biso bana ya royaume toyebi ke ndenge papa alobaka na biso nyonso ke bakongolais ebele bazwa barévélation bazozwa bavision. Mais le problème est que bazali ko se prononcer te. Balingi ko témoigner yango te. Ezali ka biso mo bana royaume te tozo ba vision. Tebi ba congolais ebele bazana ba vision ya papa Elinzela, ya papa Elinzela. Bazo ko mona na ba vision. Mais bazo ko linga koloba yango te. Mais boye baka ke ndenge salamaka na Jonas. Oya boyaka ko pesa témoignage ya nzambe o nzambe ebisaka yake no teya to se rappelaka toujours na likabwana ndenge salamaka na Jonas pona baboya ko teya ko pesa témoignage ya o nzambe pesaka bango. Alors eloko nini na koloba lisusu pona nini nzambe azali ko pesa biso ba révélation oyo nyonso zo mona ndenge alobaki liboso ezali pona d'abord pona ko confirmer biso ke maloba nyonso papa Eli nzeza azali koloba na biso ezali ya solo ezali lisusu pe mpona koconfirme ndenge bible elobaka na biso ke na Jean 8:17 ndenge elobi ke il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. ozomona ke nzambe azokopesa biso batémoignage mpona biso topesa bino bandeko na biso bakongolais mpona bomona ke témoignage ezouta na monoko ya papa na biso eza kaka ye moko te moto azokoloba yango ezali mpe kouta mpona epa na biso et ce qui fait que batémoignage ne azokoloba makambo oyo azokoloba na biso ezali ya solo. Alors sikoyo soki biso tozokoyoka batémoignage yango nyonso me tozokonie kodute yango wana nzambe ndenge tozoloba ke atie biso bana na ye na royaume comme témoin et puis atie bino moko comme témoin ke makambo oyo papa Elinzeza azokoloba na biso ezali ya solo. Tozokomona ngo na bavision tozokomona ngo na bandoto na biso. Alors ndenge tomone na ndoto na uti kopartage na bino ke moninga na nga wana aye na lakisa ye. Alors na ndoto na ndoto na eloko ni na yebisi ye. Na yebisi ke ye azali le même prophète Élie. Azali le même Jésus-Christ. Et puis azali kaka ye moko azali nzambe. Alors yango wana ndenge papa alobaka na biso ndenge nzambe alobaka na papa na biso ke bo totalaka papa na mosuni te parce que soki bato bazokotala ye na mosuni bakoyeba te soki azali nani mais totalaka ye na oyo azali na kati na ye. Soki tozokotala ye na molimo tocomprendre oyo afandi na kati ya papa Elinzeza. Parce que na kati ya papa Elinzeza nde Dieu le Père azali, Dieu le Fils azali et Dieu le Saint-Esprit. Alors bandeko nanga congolais papa Emmanuel David Elinzeza oyo tozokomona oyo tomonaka oyo auti koloba na biso sikoyo azali nzoto physique ya Jésus-Christ ndenge nalobi na kasi na ye Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit afandi. Donc yesu oyo ya esprit oyo biso nyonso na mokili tosambelaka afandi na kati na ye. Papa Elinzeza azali nzoto physique ya yesu wana oyo ya esprit oyo tomonaka te oyo surtout bino bomonaka te. Bozo bateke yesu ya esprit ne aza na kati na ye. Mais siko bozo comprendre teke nzoto bozo mona ana ezali nde représentation physique na ye ya yesu wana ya esprit. Mais yesu alobaki na acte
15-16. Alors, il a kozonga pour restaurer temple, tente à David, où il est en chute. Alors, ce qui est sur kozonga pour restaurer tente à David, il est en chute. A kozonga, c'est qu'on a nzoto nini. Yesu ni na kozonga. Ni Yesu ya physique, Yesu ya esprit, parce que Yesu ya esprit seulement. A kosala musala ngondengini, a restaurer ya ngondengini. Alors, so ezara Yesu ya physique, azar esprit dans la quantité. Alors, avec quelle autorité à convaincre biso? Vous comprenez? Il fallait Yesu oya kozonga, azonga Yesu à la fois physique et esprit malamoko. Parce que toujours au monde physique naye, mais na kati naye il y a esprit efandi. Né a kosala musala wana. Yango to musala toujours au monde papa na ça kosala lelo. Alors bande konangai ya ba congolais avec ka. Nzambe alobaki soki Emmanuel aye na mokili, ye nzambe akoya kofanda na kati na ye. Emmanuel aza déjà na mokili, o tozo vivre na ye lelo bozo komona wana. Yango wana tozali koyebisa bino bandeko na biso ba congolais. Yesu oyo azalaki komimonisa na bandoto oyo mimonisa na bandoto na biso. Ndenge tozo ba na bino na ba révélation na biso. Ezali Yesu oya esprit. Yende mutu biso to mona na bandoto na biso. Mais Yesu oya physique oya musuni eza oyo tozali na ye. Oya zolobela biso. Mais zaka Yesu moko wana. Parce que ndenge tolobi na kati na ye ya esprit aza na kati. Baza batumi balete baza kaka mutu moko. Batumi balete batumi satuti kaka mutu moko wana Yesu kaka moko wana Nzambe kaka moko wana. Alors, biso bana na ye ya royaume toyebi ke bazali kaka toyebi ke Yesu oyo tozo omona ana ezali kaka ye moko physique ye moko esprit. Yango na Nzambe ayebisi biso soki omoni papa elinzeza omoni Yesu Kristo ya esprit. Aza mwana moto te po akosangai abongwani